sekoza na posa ya komona makila Congo Web Cynthia Kapache Airbag Cynthia Kapache Cynthia Kapache Cynthia Kapache malgré Kapache mokona lingeli mama machele mokona lingeli makosena mama senti mama nakotutola okongenga lokola moya mbugwe koko malanga. Ah, j'ai des larmes. Yeba que depuis na monaki yo nakoma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O troublé nga bongo. Non, est vrai. Cynthia Kapache Airbag. Je vous présente désormais mon associé Kapache TV, Jancy Luonda, en tout cas. Rien à dire donc. Palola na edo baknya so bali ba palola madong na kata vérité. Vérité. Na Kapache TV. Kapache TV ne makambo. Boyi na biso te na bike bata vérité ne bandolenga biso. Mais pas koka ngo pété vérité ba koka ngo. Mais parfois vérité peso qui ça ramène côté kaugana. C'est pas grave donc on met ça là parce que souvent mais ça ni na culture il y a vérité on nous comprend que non nous en a besoin de vérité on a c'est très important. Problème na vino bokechu to ni wayambo. De bokechu neti ngai personnellement vieux na ndenge ou peut-être vieux de famille vieux na ndenge faut ba bien. Na ndenge yo tala na YouTube. Bon, neti ngai na tala ba bêtise te. Na eyera nga parfois na matoi mais na yo qui est trop na matoi. Sikoyo pasi na ngezaka na bato bazaba innocente baza na kombo ya bokechu peut-être nom de famille mais peut-être ba na bokechu te. Sikoyo ça la bango bien te kombo ya bokechu. Ils ont salir mère, ils ont salir famille. C'est pas bien. Bokechu. Ceux qui osent vraiment la chaîne YouTube pour nous créer un buzz, pour nous créer bêtises. C'est pas important. On va créer peu de choses. Venir na yo ou là sinon nous. Est-ce que déjà là qui ça famille na? Non, on dirait. Ah, c'est super famille na parce que. Mais quand tu sola na et pena. Non, on peut se faire numéro na WhatsApp pour tourner on a. Tenga sona ba ta bêtise te. Sola ba on sola na bateau yo baza ligne. Parce que moi j'ai une famille où il va respecter. Donc on a roulé jamais dans solo on a bateau où de respecter. Yo quand neti migolo yo ba monsieur ba guignol na ba réseaux sociaux. Imagine un peu. C'est quoi au mona ke bateau wana ba respecter bango te. Ba bi ke yo ba respecter yo. Yo ba créer le mamona. Te ba findi tellement trop ba bi ah ya zo ni s'attendre. Te siko bi tactique ni de robete kwa ninga. Ce qui pose donc ça extrait émission Moïse Mbi. Et bah comprendre que yo sikoyo au moins étoile bah c'est très important moni parce que yebsanga so ce que ma bébé brasser le souzinde et simba batala pe batongo parce que bango ba souzinde bango ba ali parce qu'il faut tout la mutu vérité on est na zaboy na finga nga mutu te et puis ba baraka bara 3 il faut boyer barrer boza 3 ce que 3 les important boza 3 parce que Kapache nous a boyer ozali to baino na moko ya famille Kapache ozape moko ya media ozape ba confrère ba consoeur ozalana ba artiste tout ça ozape Kapache o ya bana na ya père parce que soko komi ko mélanger Kapache ya bana na ya famille na ya nani mabe koti oui okoma bokechu Wayambo, en tout cas, depuis que tu as gagné Wayambo, on a soutenu, depuis que tu as gagné, puis tu as bête à l'objet, on dirait. Ouais, neti demain déjà j'encourage Léopard déjà. Léopard. Donc faut pas pesa makambo parce que biso to pesi bango ba énergie na biso nyonso. Parce que pour nous pesa mon énergie, to molaka maboko likolo. To molika maboko likolo parce que énergie no ya awa ekende et qui pas na bango donc Bakambu il a joué hein. Le type. Le gars, ce sont de professionnels. Surtout si chancel Mbemba, Bakambu. Donc, basé belé, tisserand, banani. Donc, maintenant, conseil, on peut ça bango. Base un peu limité dans la vidéo. Il y a des fois, oui, tu peux y ma fali, ya bani. Et ça, la raquette, tant que c'est le bureau à bon et pendant les réseaux sociaux, beaucoup. Par contre, c'est la bateau. Neti vidéo trésor pour tout basé pour ça là. Nini. Comment dire ma famille ni basé pour
basala mokala bazongiseli bango ndikana bazongiseli bango esali lokwa ya lobi esali kaka lokwa ya lobi donc te oyebi ke eloko lobi wana eza vraiment important donc tosala eloko lelo toyebaka elobi lobi ezonga so osala porno lelo lobi ezonga soki ofingaki lelo lobi ezonga nyonso ezongaka lelo omoni jansi na kati yo te nafandi na internet naotalaka baémission nanga mpo natalaka nakomi na 1000 nakomi na 2000 nakomi adelo etalami te nafandi namoni bavrai de vrai nanga baokritike nga oyo sinzaka pashi boyo ebino makambo ya youtube na biso te o nde nini yo okota makambo moko boye etali yo te tala kutu boye mana yo tala siko bato oyo baoyebisanga ke ce qui est passé natali siko baclash basalelanga baofinga mpo bimaki talaka toza lelo mais eloko euti osala bato mpo inane na okokotala ngo siko oyebi kobangisi ngai oyebi ntango olobi ke babi otika mama na bango youtube oyebi mama youtube te oyebi ke ebangisi ngai nakobakanisaki babi oyebi media te wana bangomeka te bayebi ke nyama sikoyo chevalier de la plemi ya makasi parce que donc 10 ans de carrière de pouvoir et puis na chitara te ngako jamais au succès sila on te nazala place naza nalinga pete o eleka pona ngosumuka ekita pete pona na besoin soki pas bon fingo bongo yope oza ofinga bango kala jamais po ezonga bongo lenga ba diembela kano te bango ko diembela nde ya kosakana te et puis j'ai compris que baolia sikondi mikolo ngande non ratete na marché mabe ya congolais ezala epa bacongolais neti kapashi mikolo oza na makambo sikoyo mutu amoni ke kapashi ana makambo mais funa ye variété funa nazwa mpe nama makambo ora wana sikoyo osala orgueil po ozwa ora wana te opopusana pembeni il faut finga neti boye neti nga jansi bonda boye nayebi kake neti mikolo nayebi ke kapashi ana makambo mais naye variété mais soza makambo te noya ndeni il faut simplifier les choses. Et ça va bien. Parce que au moins na vie, il faut pas que nous soyons kufa. Kufa te ke okufa ba ke ba kunyote. Donc on dit que époque nous si. Mais il faut pas que nous soyons pas succès. Il faut pas ça là parce que so bazate. Il y a un moni lelo qui tembezo bomabat. Aussi là déjà. Mais tika yo linko tika te ozo continuer kaka et puisque ozo mi boma makasi so ozo tika te tu t'en fous ozo mi boma ozo quitter na bien ozo la idole neni ya moni ba tumso za la raswa mpv ye makasi so moni omo kita atikeli bino je te raconte il y a quelques jours que je fais une émission qu'on a critiqué aussi et pourquoi nanani nanana et on a oublié que moi aussi autant quand on clashait sur moi j'étais là je répondais pas aux textos je n'envoyais pas de textos aux gens que botika kofinga nga botika boye ngana rotala ngana talika bino na zui maîtrise mais quand on a ce qu'on a adressé il y a une petite là qui était dans ma groupe KO bafinga batwana elle a osé me faire un texto en me disant que nga kuna nde dans un bona bala nanga na Europe donc pour elle kobala Azan Europe donc vie plafond dans la bala donc nga kuna na 18 ans et tout yo ponga na ndima âge na nga na ba trentaine nga na ya mukolo sko donc na ebité donc bala koza kuna na koza mukolo kokola awa na mboka sikola bien batubele omoni lelo de congolais mariage on dirait autoté batubele mariage nano ya omoni ya kananze mo profil lobby. Et puis à ceux qui ici, Luca papa moi na yo la petite là, elle a vraiment insulté. Donc si on a un net bango na ngana cha, na ngana zona ba texto na tina na mobile na poto. Na zipe sous texto na tina page na nga. Na grand monde. Enga kitso. Mais na okeli ora. Conseil nga na peso ko sala maman na te. Parce que moni bato bolanda biso ne disiko. Confiance au ba peso mikolo. Yebele. Ko ba pesa depuis kala. Et puis na 21e siècle on mega soki o kotikaka na ba bêtise na bango yo mo comprendre maintenant que na sala qui erreur siko yo moni bato ba bêtise wana ukena na ba musika te ko ba misu pe ba s'abonner dans la chaîne siko ko reverser bango to reverser bango te streamer raton ba s'abonner donc ba sala ba commenter yo streamer ra o bomba ba archive o l'accent ta ba kokoloko o l'accent que il est pas arrêté fan mais quand j'ai suivi des émissions pareilles je me suis dit où
bayeba ete ke etikala we parce que ntango osenga pardon moko alobaki o naluka kutu babloke mission yango ya une ayaki otala mpe ayaki okuta siko na otala yango naolakisa siko mutu donc esali na ye moko mutu aklasha soni tu as demandé pardon merci mais so tobi tokota sur YouTube ti siko ezokotisa bavie bato bayebi nga lelo bato bayebi nga lobi donc en tout cas boyeba kaka ke conseil to ngata pesa bino nyonso etikala parce que kapashi omoni nga na orajouté ke elo moko osali 10 ans na monde nango ofo rappeler bato eza bato mosusu oyo lelo baoclashe lelo yosala na basere na bango peut-être na bamama na bango na bapapa na bango TV 18 ans omona sikoyo yo moto osala na papa na ye to na mama na ye oyebikaki ndoki ya mokolo ezaka mabe okomona sikoyo yo osala peut-être na papa na ye momona koko to mwana aofinga yo kolo korépondre ete pesa rapport na papa na ye to na mama na aomiloka laisse tomber donc bye bye c'est gentil désormais makambo na Kapashi TV dans Luanda zana bo pika quoi on a vu que bato botela nga loba na nga vérité Kapashi okomi dala combien d'abonnés non ke ba 9000 ati dola atola mukalobi ba parce que neti nga pe taro sali no te ko ba 9000 na bato basala ba une année tenga 4 semaines neti nga pe mikolo yo nazana bango ka na Cadence TV nazana na ba 1000 quelques abonnés do ba yakuna ba roya mama TV to memiango to linga biso teke bokechi c'est bon ba internet ba bango de ba kolo internet bon biso sko ndeto lo ba kolo ni te biso to lo ba biso na ba TV na internet ba professionnel ya media photo la qui ça sko on contrôle tout toza ba chevalier de la plume toza batu oyo toza nemonte yomba na ba français bon ba na France fona utiliser mingi ba momo na bango nous on est un peu ipséite par rapport aux autres pour la nini ipséite ngela ça nous sommes différents des autres parce que au moni tomba dogma oui nous sommes aussi ma micro aimable téléspectateurs vous nous suivez de partout bon c'est pas un problème hein mais c'est pourtant tout comme on a ma solo et ça une déontologie journalistique bon question ya suka utanga wapi tangile biso bakoma ba professeur na ba classe et puis ça net ngana ba professeur matangila naza ba prof belé ou ba pesa ba cours ya ba pesa ba serre ba banani nani atangelo ka koma ba prof toza ala na biso tanga ka koma prof mo et puis prof ona ayebi ke oyo étudiant étudiant na ngai oyebi ke ba prof mususu soki eza ba mususu azamu da bêtise prof moye po yate parce que yo tanga comme prof on a ba yambi be batuni oyebi étudiant ngani non je connais pas ba l'action na photo ava barate donc c'est ko sa biso na registre d'appel à la télé à suivre quoi. Diaspora ba otunanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda katinanga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge na ko découvrir na Mombele place bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place bien pour na ba tuto ba na place bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté na Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins nini na oti moi Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga rovanda place à bien Steve Loge